Bonjour ma belle, j'espère que vous allez bien. Là, nati malangwa nanga ici, nanga chongo na mai parce que ça congelé. Non, tu somo parce que nanga na fish moko na congélateur et na bakisi malangwa au moko pour ça langa mou belé ton na kulamba. J'espère que vous allez très bien. Ngapi naza bien par la grâce de Dieu. Comme vous voyez, que Kelly, c'est comme on des classes, va les belles dames à partir à 9h30 à 14h30, ok? Donc, comment ça, la moi, 5 heures du temps, 3 fois dans la semaine, oui. Là, on a sur le landa, course, on a qu'un tiki qui est ici, là, qu'on a ça, la canaya, car vraiment, na pemi, ma belle, na pemi. Ti 11h, na télémi, na salle exercice, na sokoli, et là, la nice, qu'on a dans bongisanda, parce que là, t'es comme déjà 13h. Donc, on a 1h30, comme ça, avant qu'il y ait quelque chose qui est ici, donc, on a bongisanda, pour rapide, nabino, peut passer temps, on a nabino ensemble, un peu tôt là, un peu nabino, ok? Non, tu kosomba, oh, eza malangwa, na ngaka, na kwe na ngai, parce que, nazaki ka na mbisi moko na congélateur, nazaki na mbisi na nga oyo, moko na congélateur, na osanisa ngo na malangwa, po na nika kolamba mbisi moko te, na mbisi oyo, na osanisa ngo na malangwa, esala nga ebele, ok? Na sombi pe oyo, eza makemba, mais malheureusement, bazaki na makemba ngo ya bien te, makemba ngo zaka déjà oyo elembi makasi comme ça, mais loko na osala fumbwa, na ngeka kozula ems, parce que ems alinga fumbwa na makemba, et na sombi makemba oyo 4 livres ba les belles dames. Alors, 4 makemba na 4 livres, donc un makemba na 1 pound. Donc, on a un makemba na 1 pound, pour la 4 comme ça, na 4 livres. Donc, mon kilo vraiment est baby. Bah, anyway, la soirée, toujours parce que na pour ça que ems alien denga lingaka. Donc, c'est ça que na joli makemba olo. Ça fait que toko vraiment te deux fois na bon lelo. Si na joli loko na on sale la jinanga, ba jinanga ya vert, on sale on peut na bino. Et na pe céleri, bah les belles dames, vous voyez, j'ai surtout ça la café, ils ont vraiment très bien pour la peau, et ça peut très bien pour nous perdre, bah graisse dans les boumous, comme vous voyez, qui t'as toujours senti, bah les belles dames, journal malade à sentir, c'est même comment que l'on a dans sentir. Donc voilà, et ils ont vraiment très bien, j'ai un biso et à céleri, céleri, ça a vraiment bien pour na biso, pour na ko bon ça 4 jours na biso céleri, ils ont très bien. Donc on sent ça céleri, non, tu as bon, on a tout ça ensemble, là, on a du céleri, et c'est vraiment le kiki, le koué, à basser les qui vont qui et na jupe tangawis c'est vraiment un nene comme bomoni. Oui, budget tangawis, non, ça, on peut la tangawis. Et na jupe concombre. Donc, voilà. Et na bakisipe ndembi, parce que ndembi na la congélateur et tika mikie. Na bakisi ndembi et na jui oyo, ezali aubergine aussi. Donc, voilà. Biloko na ngana osale la o eza fumbwa. Ça fait longtemps que na lamba fumbwa. Et na bi pourquoi pas to lamba fumbwa na biso lelo. Et na jupe ou eza mafuta, comme mafuta langa mne silaki, na kezo pe mafuta, donc voilà. Na on nettoie d'abord ba sani, comme la biki là, na otiko, na sali exercice, na déjà na lié, na sokoli, na on nettoie cuisine na bino, et on nettoie pe salon. Donc, pour na siko, on nettoie d'abord cuisine, et pour voyage pour bon salon, qu'on a biso après, ok? On tient bis na nga mai, entendez que, na bon sa basa, na tient au mai, et vendre la mai, et na rotika yango comme ça en attendant il va dans la mai na rotia yango à côté. Ngai moko na mona
nazozela te Yesu bato bayebisanga nga moko nayebi makambo Yesu asalelanga nazozela te Yawe bato bayebisanga nga moko nayebi makambo Yesu asalelanga Yesu asalelanga ngai moko nayebi ngai moko nayebi makambo Yesu asalelanga kumama yawe mbotikanga nayembela nzambe yo olamu namona elongolanga na libulu epesanga ntina na miso ya bato nalobi ye namona olamu yo osalela libota na ngai ye nzambe yo osalela ngai. Ok ma belle, après kosukola basani nanga comme bomoni wana nakoya sikoyo konettoye bamabaya nanga ya cuisine et tout kolongola sema bapoussière nyonso oyo bana basalaki avant ke bakende classe et tout donc voilà nasalaka vraiment mieux que avant ke nalala natika toujours cuisine nanga propre me boyebi kaka ke lokola naza na bana mike e kokende classe na ntongo et tout baobebisa toujours me babebisa te ya makasi me bapoussière bama mpe ezala partout na bacroissant et tout ela namonaki place natiaka baplateau nanga mabaya namonaki ekotaki mwa bahuile moni kolamba et tout vapeur wana basalite evandaki na mire e namonaki nalongola yango naniki yango après naye kozongisa badécor nanga wana donc sino te so otiki yango mpona longtemps ebombaka aussi bavapeur ntango olamba na kokalinga biloko etiaka mpe salite na nsima mabaya na ngai et tout donc voilà après wana nabongisi cuisine na nga boyebiki nga réchaud na nga nanikaka yango chaque jour mabe na jour moko te ke nanika réchaud te nanikaka réchaud na nga chaque jour avant ke nalamba nazalaka sûr ke réchaud na nga eza propre nakokaka te kolamba na réchaud ya sali te nayebi ekobeba mais nalingaka toujours réchaud na nga eza propre donc nanika yango chaque jour so nasilisi kolamba naniki yango na journée mpe na ntongo mpe to naobongisa ndako na nga nanikaka réchaud na nga yango bomoniki réchaud na nga eza toujours bien donc ezobatelama kitoko si je peux dire ça eza toujours na qualité ya bien lokola réchaud ya sika mais ça fait plus de 4 ans ke naa na réchaud na nga oyo e napangusi baarmoire na nga comme bomoni après wana nakoya sikoyo kokende na salon comme nasala bino ke non ifona nettoyer salon na nga là ntango nazonettoye comme ça ma belle naotala pe air parce que ifonaki ekozwaki elisia bientôt ok donc bakiti na nga nasalaka yango aspirateur chaque jour bamama na nga na bapapa boyebi ke la rose aza na bana mike donc bana na nga baza na se ya 10 ans ok donc eza facilité quand même kilele na kiara basala esusu salite te bon bakomana bango mingi chambre mais solo te kelisia nde oh my god kelisia ye mpenza telema na kilo na ye azodenda banda otambola banda coin kuna ti coin kuna bana mpenzaki non mama nde natindaki obotanaki mokolo donc voilà nasalaka vraiment effort ke eza kiti ya mwindu mais soki ezwi salite emonanaka parce que ezali kiti ya velours eloko nasalaka comme bomoni nasalaka aspirateur chaque jour mpona toujours kogarde ke bapoussière ezala na kiti na nga te namonaki mpe ke bacoussin na ngai coussin caisse na ngai ekomaki sali te donc nachange bacoussin caisse comme bomoni wana natie bacoussin na nga caisse ya sika ya propre ya sika te mais ya propre je pense ke oyo naochange ya noir et blanc wana eza ya H&M nazwango na H&M e wana mosusu ya gold nazwango na TK Maxx donc voilà après wana nakoya kopepa e nazwi wana naki otiango na basket parce que mosusu nakotiaki wana machine mpo bana ngai kosukola mpe bilamba eloko nasepelaka na tapi na nga oyo nasombi yango na TK Maxx e tapi oyo mabele nasepela nango makasi parce que eza tapi moko nasokola yango na machine eya tapi moko okosokola yango esalanga bien parce que nga vraiment nakokaa ndako te sans tapi
comme oyebi ke naa na se malili ezalaka nga makasi mpe naza na mabaya donc nakokaka te tapi ezala te donc so tapi eza te bana bakokoka te bavandaka mingi na se etu donc nalingaka toujours tapi et na bandaki mingi kochange batapi na nga chaque peut-être 4-5 mois ou chaque 6 mois na change tapi navanda na tapi moko te ti une année non natikala kovanda na tapi moko te ti une année na changeaka kaka tapi mais sikoyo banda nazwa tapi oyo natiki masa eza tapi okoki osokola mabele naoyebi biso oke na garde mbongo mpo ezali kaka ke okonika tapi na maboko esali na mpasi omoni kaka ke you know what nanika te nasombaka ya sika omona ovanda na tapi apo 5 mois osombi tapi mosusu etu mais tapi oyo navandi nango mpenza parce que soki ekomi sali te na ekotisi yango kaka na machine ntango okobima eteli o wapi donc nalingaka vraimen tapi soki oza na bana mike na oconseille osomba tapi okoki osokola na machine comme tapi na nga oyo mpe eza pepele te eza kilo mais eza vraiment bien mpe eza kitoko na makolo eza lisse na makolo eza vraiment kitoko nasepela na tapi oyo mingi nazwa yango na tike mars je pense que nazwa yango mpe na moins cher nazwa je pense c'était 89 livres to baka 90 livres 89 livres comme ça donc nasepela vraiment na tapi oyo donc voilà egardanga mbongo nasomba esu batapi te mais naza mposa ochange tapi mais naza vraiment sur te peut-être so namoni tapi moko nasepeli nango ke na change ata mpona napemisa oyo na change ata tapi mosusu na kosomba nanga so namoni tapi moko nasepeli nango mais sunu te tapi oyo vraiment nasepeli nango parce que eza tapi moko bien ke nakoki kokotisa na machine donc après wana nayaki na mesa na ngai ya salle à manger naopongwisaka babiloko na ngai donc mesa oyo namesali nango nakosa bino te mesa oyo nasepelaki nango te tellement ke na mesa na mesa carré mais nayebisa bino après quelques jours to natiki yango nabwaki carton yango te natikaki carton wana na ndako e nabiki natala so naosepela nango apres namoni ke nde bana baoutilize yango eza vraiment bien comparé ya oyo ya carré nazalaki nango e nasepeli nango mpe na garde yango donc voilà totalaka nde kokende biso tochange mosusu na mposa ochange bakiti mais pardon sikoyo non te balebele dame donc voilà wana sikoyo naopongwisaka mesa comme bozomona bamesa na nga mpona kolongolaka poussière mpo moto asalelaka nga poussière na mesa na nga oyo ezalaka kelisi ekelisi akowuta salle de bain azwi maboko asokoli maboko na ye aye kaka na mai moni mai na maboko aye otyango awa otyango lokwa batempo akotika bamai nde na maboko na bamesa na nga kelisi moko masala na ndako na nga pardon wana ndako na biso ekomi comme ça Saint-Esprit akoti donc voilà et là na biso kokenda lamba wana deja nazwi kelisia oui nazwi kelisia parce que ere ekokaki e nazalaki na fumbwa na ngai comme nayebisaki bino nayebisaki fumbwa na fumbwa na ngai wana comme naona nabiki fumbwa oyo soki oza bololo tokoyeba ngo kaka na monoko soki mpe oza bien tokoyeba ngo kaka na monoko parce que naotya biloko nyonso to nasalaki te ekosysteme otokisa etu non natiaki biloko nyonso mabele nyonso sauf rien ye natiaki nyonso me natiaki nde mbisi te natiaki mwamba te me natiaki nyonso e nayaki otokisa yango mais thank god fumbwa na biso ezalaki bien ezalaki vraiment ezalaki bololo te na bandaki kobanga mabe so fumbwa eza bololo na sambwe mais parce que nazalaki fatigue nazalaki so te na poso akenda tokisa etu natiaka mbala moko ete oyebela kuna na moto donc thank god ke fumbwa na nga mpe ezalaki bololo te ezalaki bien donc wana naoprépare fumbwa na nkombo ozomona te komatisa yango na moto Ok ma belle, donc fumbwa na nga nakolia yango na mbisi comme nayebisaki bino naza deux sortes ya mbisi mbisi wana mosusu ezalaka tellement kitoko so oyebi nkombo nango tiki nanga nkombo nango na se naza na malangwa nayebi te nkombo ya mbisi oyo nayeba yango te mais ezalaka vraiment kitoko na kokalinga mpe na kotumba donc naa na deux sortes ya mbisi wana bambisi na nga na kosala yango différent na kosala yango ya kokalinga mais bokomona neti kosala yango na bino natia yango oyo ezali bouillon na ngai ya poisson natie citron natie ai natie tangawis natie mpe black pepper comme bozomona wana donc apres naye kotia paprika mbisi oyo balebele dame naye kotia muscade comme bomoni natie muscade nakotia mpe oyo ezali matungulu na ngai ya poussière natie mungwa donc voilà apres wana nakoya komélanger poisson na ngai très bien nakokotisa vraiment biloko na ngai ekota vraiment ntina kati ya mikuwa ntina kati ya poisson nakotika yango ata mpona 30 à 40 minutes après nakokalinga poisson na ngai
Ok ma belle, nazalaki na mwa soso na nga, nasali mpe na mwa soso ezalaka soso ya kokalinga mais eza soso ya makasi. So naosala yango na couleur eza couleur ya rouge, natia yango aja po nasala yango kaka mwa soso lokola poisson namoni yango mokie, nabimisi ye mpe soso. Donc soso yango mpe ezalaki mpe ya mokie donc voilà, natia yango aja pour ke nalingi ezala doré. Namoni na obakisa yango so aja po eza vraiment rouge te. Nakokisa encore aja po nalingi ezala doré vraiment. Natia mai parce que eza soso makasi. Soso na nga oyo balobeli dame nazalaki na soso ndambu comme nabiki nabimisaki yango parce que namoni mpe poisson ezalaki mokie mpo nalinga mpe soso ya kokalinga na nini oyo na fumbwa ezalaka vraiment kitoko. Natiaki yango aja comme bomoni aja comme tiaki yango rouge e ekotaki vraiment go ntina kati natikaki soso na nga etoka ela nazongi sikoyo na fumbwa natala fumbwa na nga natiaki yango ka tomate comme bomoni batomate na moto nde totali yango te ela nazongi sikoyo na nzungu na nga fumbwa natala balégume oyo natiaki na fumbwa fu elemba e naye sikoyo komeka fumbwa na nga mpona yeba sikoyo réalité soki fumbwa na ngai ezali bololo fumbwa na nga eza normal na nzambe akokela nga ma pardon nazobeta fumbwa mpona kolembisa balégume oyo natiaki e naye komeka fumbwa bi eza tokos fumbwa na biso eza tokos balibele dame nazalaki vraiment happy parce que na bandaki kobanga boyi jana lamba fumbwa ezalaka bololo ngai nakosala te balibele dame so eza bololo na oyebisa no bololo pardon e naye ofinika yango naye otika yango susu etuka donc voilà e nazalaki na milangi na ngai natiela vinaigre natondisa yango parce que bavinaigre esilaki na kati mpo nasokolelaki yango poisson na nga oyo nalambi donc voilà nazalaki na vinaigre na nga nasalela mingi nasokolela oyo nalambela yango te vinaigre oyo nasokolela yango kaka misuni to mingimingi nasokolela yango kaka bapoisson obi nasalela yango neti bamisala ya ndako etu mais eza teke vinaigre ke nalambela na biloko non oyo nalambela na biloko eza mosusu deja mpe bomona yango donc voilà natia yango na molangi wana e naye ozwa mpe molangi na nga mafuta na yango esilaki pour ke natondisa mafuta na kati donc napangosi yango bien comme bomoi parce que ekomaki mpe mwa sali te après wana naye kotia mafuta ape kilie nakoma mpe kosala maki kolamba ye moko na cuisine atiele mafuta olapa balebele dame ok donc voilà wana molangi na ye ekominga comme ça e naye kozongisa yango wana kaka décor kosala toujours bien bidon monene natia yango na storage e nazongi encore na nzungu na ngai ya fumbwa mpo natala nzungu na ngai namoniki balégume na ngai c'est bon ela nakozwa sikoyo poisson na ngai mbisi na ngai kokauka e natie après nakoya kozwa sikoyo mwamba nakoya kobakisa ok pour ke ekoma sikoyo fumbwa ndenge nalingaka bamisu balingaka yango comme ça sanke kotia mwamba me ngai nakokoka te balibeda mpo nali d'abord fumbwa na mokolo esa mwamba na kokoka te ngai mpe efo mwamba kaka. Voilà ma belle, après comme nabaki mpe na mbisi na ngai nakoya kokalinga yango après tolobaka après 1 heure du temps ke natiaki yango baépice naye sikoyo kotia mafuta na ngai natie papier na nga comme bomoni wana mpona ebebisela nga mafuta te etu etumba mpe mbisi na nga bien e naye kodepose malangwa na nga na mbisi na nga mosusu wana na episaki yango na bino etu donc mbisi oyo balebele dame erataki te naoyebisa bino verité mbisi oyo erataki ata moke te e nani natiaki chasse na nga na papier na nga na se esali vraiment ke mbisi na nga ezokalingama vraiment kitoko ezokalingama vraiment propre donc voilà donc c'est comme ça ke nasala mbisi na ngai la tokokalingama ça dépend seulement ndenge olinga mbisi na yo ekalingama nga nalingaka vraiment mbisi na nga ekalingama nalinga nde ya kotumba ezala mwa mai mais ya kokalingama nalingaka vraiment ekalingama donc nga mpa nalinga mbisi na nga ekalingama très bien après wana naye kotala mpe nzungu na nga fumbwa donc nzungu na nga fumbwa mpe déjà fumbwa na nga ebeli me natiki yango na mwa moto moko ya de ya se vraiment mpona ebela vraiment malei
ngombe. Donc voilà, après wana nazongi na mbisi naye kolongola sikoyo mbisi na ngai comme bomoni mbisi na ngai ekalingami vraiment kitoko mpe ezokangama na kikalungu te. Donc ekalingami vraiment très bien nde nalingaki. Donc après wana na kolongola mbisi na ngai natia yango à côté, ok. Donc so olingaka kogarde mafuta na yo na obakisala système oyo mafuta na yo kobeba te. Après wana na change kikalungu me natie kaka mafuta na nga oyo nakalingelaki mbisi, ndambu na kikalungu oyo na change. Ela naza na ba légume na nga ndambu oyo na kosala mpona poisson. Donc naza na aubergine ndambu, na na matungulu e na pe na mix pepper na ngai ya rouge. Donc biloko natie yango wana e na kotika yango ekalingama, ok bale belle dame. Après nakoya kozwa mwa mai moke na bol na nga oyo nasalelaki mbisi na ngai naye kotia yango mpona ezwa bagu wana mbisi e nabakisi bouillon na ngai natiki sikoyo balégume na nga ebela. Après quelque temps bomoni comme balégume na nga ebeli nafinikaka yango parce que il faut elemba. Po so ofiniki yango te omonake ba mix pepper na rouge kolemba te po moto makasi elembisa eloko te, ok. Après wana namoniki ebeli c'est bon, bomoniki mafuta ebimi e nakitisi sikoyo moto ya kikalungu na nga natie moto na D, ok. Moto esu makasi te parce que biloko na nga nyonso wana eza deja ya kobela. Natie moto na D e naye kozwa sikoyo bambisi na ngai oyo nakalingaki na bino nakomi kobakisa yango na sauce na nga wana parce que ekosalaka moto ezokotisa goût na kati ya mbisi na nga. Vraiment ntango ozolia mbisi osentir vraiment goût wana ya aubergine, osentir goût wana ya oignon, osentir goût wana ya mix pepper ya rouge, esalaka vraiment mbisi kitoko. Me tika yango na moto moko ya mokie, ata moto moko ya 1,5 ou bien 2, ok. Donc voilà, wana biloko na nga ebeli fumbwa na biso c'était comme ça bale belle dame. Fumbwa na nga erataki te, ebimaki vraiment kitoko. Papa na bana aliaki vraiment bien parce que na posa fumbwa. Ntango azongi mosala bi madame olambi fumbwa, aliaki yango vraiment avec appétit na okosa bino te. Ngai moko namona, ngai moko namona, ngai moko namona, makambo Yesu asalelanga. Voilà ma belle, kobosana te kozala abonné na la roche ko aimer pe ko partager vidéo ko sala nga bien. La poisson na ngai ebimaki comme ça, poisson oyo erataki ata mokie te e nalakisi bino mpe soso na nga nasalaki yango comme ça. J'espère que vidéo oyo esepelisi yo, zala abonné, aimer, bisous, bye.